Ah, ok, donc tant que tout le monde a cabossé, JDT. Cabossé pour yo bandi cabossé pour ani. Là lobi ma. Mais pas où ta maison mère azala na faire. Là lobi ma kambo cabossé. Tant au faire abandaga na maison mère cabossé azalate. Cabossé na ba defa o ba beti baba ba mo. Ah muskole amu ya bana. O bosan. Tate mame yaye yo mona faire kuna. Pour autoriser biloko wana te bayemba na epo alobi batu ya kala. On va mettre intervention rapide. Soka bosa zala pe kala bakoka yemba na e. Ngai ni mutu faire gola obeki ngani na osala liste ya batu. Critère nini oyo yo lobi. Critère oyo, critère eza nini parce que menga na oloba ngo boyete photo kutana na eto sololi. Faut toujours boyer aimer l'alias. Aimer l'alias azalana papa chéri. Na ndenge ya masolo. Pour maison mère tant ebandi intervention rapide au mona aimer l'alias cité. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac. Voilà. Très chers internautes, il y a Congo Mokili Télévision, vous allez ébeler vos alandabiso na partout dans le monde. Merci na confiance, merci na fidélité, merci plus na patience vos alakanango. En tout cas, très chers internautes, tous allez wana, tous allez toujours kobunda, vous allez la bino musala ndenge bino bolingaka. Tous allez lelo na alimbunda moko ya ancien, ya wenge musique à maison mère. Ça toujours continuer na kata maison mère même. Actualité ma kese zali parce que faire egola oazali ndeko naye o babeta na maison mère. Asali appel na ba musicien nyonso oyo ba betanaye na maison mère soki alingi abeta nzembo alukaye akoyembela ye. Alors la première personne oyo andimi ko beta nzembo ya liboso na maison mère ezali alimbonda oyo tozo yambana ye. En tout cas tokomeka ko solola de tout surtout nzembo oyo faire egola azo yembela ye. Bonjour grand frère Alimbonda. Ouais, bonjour. Nayebi que respecter ba barrière donc respecter ba consigne. Est-ce que kolonga la moi kachine surtout pour face yeba na te ba yo kanzendie na yambi jeune mobo na kombo na o tala Alimbonda donc doyen des doyens. Ouais, merci na vivement pour les paroles. Sepeli na monika chaîne un peu kitoko. Amoni ba voix chérie le wa ba Sandrine Timatime Timatime donc Sandrine moi kitoko. Est-ce que kolonga la moi kachine siffler kachine papa mon konzalo il faut juste pour quelques minutes pour que to solo là ba ba mona ne fiske ba yeba pena kizayo quoi. Mais ba ebigati ba mona ba wana doyen ya wana doyen eza ba consigne ba konji ba lobaki na ndenge ya mabete ndenge tozala wana ba bandeko leze maître wa kanga oyo batutu bayebi oyo aloba pe ba makambo na ye ezala nango pe bien etake expliquer ndenge biso ba start va quoi. Actualité ezali makasi Alimbonda ozali parmi bato yo betana Ferregola donc Ferregola penza azali musicien oyo yo betali mbunda yazo yemba aleki na télévision alobi moto nyonso oyo abeta na maison mère soki alingi ayemba nzembo moko ayembele nzembo moko aza prêt mais moto liboso oye a signalé ezali yo Alimbonda. D'abord choix na yo d'abord c'est pourquoi. Ouais, ça idée bien, talagaka père de famille chez Tagola. Jésus de nuances nenge zalaka double trophée nenge boyebi ki yazalanga nzembo apesi kini pe Afrique valeur tout Afrique va comprendre que na Congo tous les bagages chanteur ti omoni a réussi des trophées donc il a réussi des trophées en tout cas ça l'a plaisir fort donc on moni a raisonné on a bien que père de famille
a raisonné que batunaye ba doyen ba ancien batunaye moi na passe asa na ba album ba mambo belebele ba mututo luka asala nzembo naye bayimba ngo na ndenge ya lobaki ndeti a félicité pe ba makambo na ngai en tout cas batutu partout nazokende bazoloba kaka en tout cas Chetagola alingi yo makasi ya lobeli mpona yo doyen kutu yo fo pesa chan na yo ye moko ayebi ya kosala boye ya koteka yango na bata mabanga tu eza ya ngai asala yango mpona ngai atala ye kado nini nakopesa nga te yango nga mpe namonaki bien a raisonné bien bato ebele bafélicitaki ye bakoleki nyonso tu baza d'accord donc batutu fo balinga ye aza donc toloba na minute nzembo wa liboso ferego la kobeta mpona bato oyo bauta na maison mère bamusicien nyonso bauta na maison mère ebandi nao na nzembo na yo bandi bachan na nga mponga mpe kala te na opréparé album na nga ndenge nayebisa bino kaka chez Molly Chaine tout le monde tombé ule tokondi donc n'importe quoi album na nga kala te koya nasengaki mpe mpa na ye ayebiki ye mpe fo ayede ngai lisusu na bachan na ngai un jour Richie Watanable ayede ngai eboalote mieux de son natala eke bachanteur na biso oyo bapesa biso mpe lokumu oyo bayembaka bien bamisusu mpe bayembaka na bango bien ezalaka surprise bamisusu tokotangatanga te baoyede nga etaki doyen ancien nateka mpe album nabeta baalbum ata 10 chansons 15 chansons 5 chansons ndenge ezalaka kaka mpo ndule lelo ekoma pafa obimisi 10 obimisi na 5 obomi 5 mpona world music yaba bato fo totya babilo mosusu international nde nayembi basha nanga mosusu nayoki bakoma oyembelela nga su basha mosusu ndeti bayibi nga nzembo te mpo ayebi na nzembo yango te ayibi kaka maloba mais siko chanteur on a comprendre était faut pas expliquer nga bien pour tangi pe tangi batu o nga na yebi na ba chaîne na biso donc ba yebi ba parti na nga jenga lokola nga na beta ngo na banglais ni nango nga na salio polelo na koma mabe moto soki asali mabe suka se balimbisa ye lokola o refule nga na bolingo na yo mona kumisa nzambe ke nga nalanda yo je t'aime mon cœur et motema mon amour pense à moi I love you I love you I love you together I love you I love you I love you forever jenga wana ali monozaki dia na voix bien siko boya koyemba na maison mère kwa pesa chance oyemba te kwa nangina yemba siko le boss kolo chana jenga Salomon wakanga fui decide ma bazana ba venir lo ba ya nozi mwamba na ba collègue ne ba lipasa ba mbongo batulo ba grand prêtre lo ba fondation combattant Antonio le boss Antonio combattant ya makambu ya basolo ya bapale ya makana mbebele combattant zaka ate ya bibitumba te ba combattant baza ba sorte bele mais na location na ngeza li oyembaka bien na yoki fokalo sali wana ngakuna kamwe pourquoi batika okana mbunda te ngana yembaka na ngao ba chanter ba yemba ndi bilo na nga ngana yembaka nako yemba nena yemba ba Cresson Sengo okolekisa tango ya pa mangana zina na yemba eza chana na yemba Chetagola zoyoka ngana oyemba nde po Chetagola yoka ba melope na nga yoka ba tendresse a chana nga apoye akobalola ngota ke chanter ngeta ke sematise taki arranger po biso to ba musicien ba chanter biso nde to arranger bango ayoka siko melope na ngane na beta bashana mususu tika ngalalinga oyezali tango ya kolinga tika na mipesa oyezali tanga komipesa oza barumba bafriza ezoya na tamtam parle do babiloko ezoya na bolingo nanga tika lelo na yembela nzambe okompa tika ngalalinga ezali tango ya kolinga Alimunda wavina nga question moko ezoyela nga soki na tuni yango te na bato peut-être faire animer oyembela bango est-ce que eza na bato pe ba obalongo oba ya avant maison mère to ba oyo balongo après maison mère te
ba o ga ndenge ka lobaki ngam na pointer abai doyen de mutu na oyebisa doyen ezabo ado yo mutu ko pointer bato ba oyemba o fera oyemba nzemo na bango yo mekana opesa image bana neti ngana tangelaka yo olobaka yako obeta wana image ngana ina to sololo nemba makambo wana te na kuzu tolo bana ba jeune ba yesika na maison mère na lobby na ba o ba yesika na maison mère ba jeune wana baza pe na chance ya ko bongo te ba jeune sika te ya imana bango te oto na question na point ya bi ba to akala o bazala na ye ba masa na ye OK donc tant to zo mona ba kabose ba JDT kabose te point yo bandi kabose point nga lobi ma mais pas uta maison mère azala na faire lobi makambo kabose te tango faire abandaga na maison mère kabose azala te kabosa za ina bingi sana na papa de fao bato ya bandala bango maison mère si je comprends yango te ba mère kabosa za ina ba de fao ba beti baba bamo muskole amu ya bana obosan tate mame yaye yo mona faire kuna bon Emile alias mon c'est Emile alias Emile alias ipe faut oyeba ngo Emile alias yazana na présent papa Jibe papa chéri faire rigoler tikala de la forêt le tolo babato ya ndimi za ba o babeta ka intervention rapide si je comprends bien ya ndimi te wana ya lingi abeta na bango za ba o babeta intervention rapide répondre aux seules questions voilà eza faire rigoler tezanga doya limbona ngai ne mutu faire rigoler obiki ngani na osala liste ya bato critère nini oyo yo lobby critère oyo critère eza nini parce que menga na oloba ngo boyete photo kutana na to sololi po toujours boye Emile alias oboyi déjà kabose na boye Emile alias cité na be Emile alias azala na papa chéri na ndenge ya masolo po maison mère tango bandi intervention rapide o mona ke Emile alias cité o ga faire tango yembi ba vita imana na solo betango na beti trésor sengo okolekisa tango ya pamba ngana sina zuye bunga ngana Kristo to yokana kalibala fidélité na betina intro ya takadakadako bis takadakada ka ezako ya hélicoptère na banzo yebi to longona ni wana siko na esa la chana nga Kristo sengo na embeli o ba président we rabanda la main de fer abando kwa kanga faire siko ya esa la borna ya nini ngana nyoka mono tunanga suya ngitoko na yo kita imana si je me trompe pas chiba sumawa ye mawa oposa ni babona kasi foye baka est-ce que yoka fa kabose wana foto landa ba ordre kokotsa kabose na makambo te kibudi ozomona voilà ya omoni sikoyo mais apparemment la maison mais bwana moi problème pe akabo sango po auto sala mo baba règlement moko na faire rigola kala ta wana mabe biso na maison mais tozana na problème akabo c'était kabo sa embaka bien binaka bien mais pourquoi yo carte de analyse ya bato ba carte yo muto zo sala liste faire appeler si on chance abi yo sala casting ya bato ya oyemba na yi faire suko autoriser biloko wana te ba yemba na po alobi bato ya kala o ba bête intervention rapide soka bosa zala pe kala ba koka yemba na voilà c'est ba JDT a regardé la chance JDT a oyemba déjà na JDT a oyemba na JDT a oyemba te ba biki asala te o azalaki nde akozala ndeti ndenge otangi JDT fa azalaki po bayemba na fere JDT ayembaki basi kabula yemba eshana ye o akotsaki yemba na te examen te mobembo tala ndenge na batutu bayemba mobembo wana ozo comprendre est-ce que yo ko fa kabosi wana yebisanga soko place kabosi ayembaki wana nde toloba te kabosi pe fa azala ye pe ayembaki basala bongo basala mama mukibudi ta sala ita yamba wemba nzemba muninga non ya omonaka wenge oyo ba ya bless ba betaki so ya Eltel so zaki ni compagnie ni Eltel na tangi yango mbamo za publicité promotion ngana sala kite président Jiba sala kite ba beti bandule na bango na ba mochwa ba al campone ba tutu ba ni président wera mais à limbo na tamtam parle à salate président JB Minada ma papa chéri maréchal Mukula salate ozomona wana like que incomplet yango te BCBG yango te BCBG photo za biso tout point salé makaba azalaka ordinateur 46 mémoire Didi Marcel a fondé na moni pas azalaka mais biso to na contrat na biso na municipal to bete la série to ça bralement bien ouais je crois bralement hein
tobetela ndule président lobino te doye okende te biso tokebeta ndule moko boye mais ndule wana eza nini. Merci beaucoup. Je suis presque na souka na grand frère Nabiso Ali Mbunda, doyen des doyens, Ozongi maison mère. Bon, yoku to longa maison mère te ponga mon cofondateur na cofondateur maison mère. Na belaki oyebi. Ah obelaki. Donc mutabela te de so mutabeli alongwe. Mabeti. De so nga bomoni ngaka te na maison mère sala bino passer. Mais faut sala biso passer normal, ozo apporter. Donc na go fanda na nga pete na fandi na na mutu nakofanda nakosilika nakosepela pe na makambo mosusu te na moni ke mabe etake cofondateur collègue ya basheta gola ya bato nyonso ya mokili oyo yebi po tonga kotanga bakombo ebele te po bango baleka ba émission batanga te babosana ke na yamba bango bien babandana na respect ya tango matavion banolia bambala okomola na hotel à danger ba respect komo kima menga sikona la na hotel wana kala. Oui, c'est le rappeler. Voilà, très cher internaute, Ali Mbondazo l'accès sur passeport naie. Au carte électeur. Électeur nanga mboka monisika. Au carte nanga vaccin. Carte vaccin. Oh, visa Londres. London, hein. Oh, nega ambassadeur nanga ezalaka boy, hein. Oh ba visa ba London, ba kwenda futuka na voyage donc tala ba Suède, ba Suisse, ba Paris, ba mboka belebele ba Allemagne au Canada. Ali Mones ke na mboko yo kenda zela. Yango na kasi ba wala so ba Canada, à partir Canada na okende ba Dallas, ba Californie, ba New York. Après au tout ba London au Schengen, tambula na kenda Schengen. Donc muta Schengen, chancelier Schengen oyo bazalaka série wana baza shooter, o asika ba comité on a ola ki se fa banga déjà, hein? Fa mona kozana mwana muke. Banne boulot sika. Taba mbata kwenda futuka. Zela sikona la kisao. Visa nanga ya Washington. O Washington. Mon o visa Washington. Bachanga na dola na ko longola nango longoy. Ninga baba na mbasa izala ka boy. O biso tanto ke poto. Abatu mususu le ba moganga onga poto. Na kenda ke États-Unis, États-Unis te ngakenda na mutombo dikembe. De mutombo dikembe producteur to moni ba Jordan to fana ba grand star ya minene ya mboka c'est quoi tala ba 91 ba 92 na kedi ba poto ba on comprend mais il est trop jeune hein moi non la ta chemise nini elle puta ya skol ta sugo za ba PBC Ali Munda to landa ki papi ko kol na TV papa pimboma batuni na ba génération nyonso ya maison mère génération ni nous na pression oyo azo reconnaître qu'ils ont vraiment génération et salut maison mère et à la maison mère yo d'abord pour na yo na maison mère na génération c'est-à-dire première génération va faire JDT après tu ba génération oyo tu mona ba les Bogarts ba ye ba Fabregas après tu longwana to moni pe de 3e 4e génération déjà na kati maison mère génération nini oyo moko pe no ba te génération makasi yango mais nous surtout la makasi les Bogarts abetati kasi abeta basala minene yongo yebi cappuccino talaga cappuccino tuzwe na Goma ngam na pe comme les Bogarts ayebi na kasi ngamoga na benga Goma les Bogarts ne na pesa ba GR Hollande batu pe Hollande za wengeti wengo babatisa ba komboti yango wana moni ba wenyewa na tu ata ne tozana Chetagola bango tu ça qui bien tant peu bango bakena bango basel les marquis bango bamoni pe to zulu susu ba chanteur susu ya danger to yena ba ebo alotin talaga ebo alotin ok mate comment ebo alotin miel de son faut benda filmer ba ga chanteur ba yeli bango na petit ritika na pointe on comprend ba J3 na banzo yebi équipe mobile alonga la bilo a 5 je m'appelle baba bindo me na pointe babindo mbe kutu na moni nde azaki lisupete pona ndenge bon alongwaki pe retard azala na alongwaka na Mamba Bexi babindo bazala voilà Weranson azosala featuring moko na Shaingenge ezali parmi ba actualité o ezali pe koningisa monde musical
yo en tant que doyen nanu wera so na sala featuring na bana nyonso bakenda na yeti mais na wera na moka na Shay Ngenge pourquoi habité aloba bongo bien baza sala pena featuring les a déjà wera be Shay ya Shay Ngenge Shay Ngenge aloba ye mo Shay Ngenge na teva bini ayo kosenga soutien pas père na ye alobi que non aza papa na ye ayo kosenga soutien mais kotala sekonde mama musique ngo kendela on dit wera so na beta na bano nyonso ya bimisa Shay Ngenge asenga soutien eleki na tv abe eleki na tv albi asenga soutien pa wera so basa la featuring siko président wera ben Mandimi déjà bazo que na 3e chanson ya Nzembo moko ba kende ba beta déjà 3e chanson ya bien ça va aider à aider petit na bon habité Shay Ngenge siko ye mo alinga bandaka na président wera na kasité abandi na président wera po ya uta pa président JB siko pa bango na président JB po na yo take muta presse okutanaka na ye ayebisaka babeba na président JB bien na bokutani pete beka ba masolo ka ndenge za ko Shay Ngenge bakaba na président JB bon ay Shay Ngenge ayebisaka ni ya ebisanga ke bazana bango bien mais pona fulama asala pena mama nini lisusu il faut habiter na wera son o président JB o sa mama minene te papa chéri mina dama mo yebi masane wera lobani bazala de bazala bango de faut na balangage on comprend donc wera président JB président wera bazelo moko donc makamuna ba pe bakota kati ils sont de toyebi bango bien bato musuba yebi bango te faut atika balangage wana galinga ki fort ça le bien toté ça linga bien te ça le bien tende basa solo li mabe place wana fa banana papa na ne ba sa featuring eza bien ya te ote na sa featuring po président wera nda fulaka ujibete wana mabeti wana ko ba sa langage po président JB mutambe mai na ba poto abenga monte ba zenith abeti sa ba sala minene o elelo ko masha fo nga otsa osangisaka tena ngenega pa président wera bona monega azaka loka président nga JB papa chéri quoi nina dama biso to lingaka effort nena linga tata Adolphe tata Blaise Boula Ale Makaba fondateur Kwekima Didi Masela wana ba papa oyanga donc respecta bango balingaka ngai ba collègue na ngai pe bazali batu na ngai otozala ka poto babingaka to ba collègue mais après tu peux bazana ba kati il faut respecter la rébellion. Nous sommes presque à la fin. Merci na Limbonda Ndengo accordé ngai numéro de contact d'abord, numéro de contact, ba contacter yo kitoko. No contact za plus Willy Moucheni ndenge zala kaka ya boss Willy Moucheni plus 085 45 68 719 Willy Moucheni plus ndenge zala kane ba koma lo code 085 45 68 719. Est-ce que Nzembo fait rajo yembela o déjà son bateki yango déjà to mutuna osomba nanu nante je suis de c'est moi lobaki yemo ka olukelo muta somba yemo ka lukate batu bazo benga nanu bele nga moko tanto tala na texte achana nga to zukomba boye o yaza makambo poza Nzemba makambo ya Nzemba ba vantité ba yebi ke na sali de na monde ya letita yo pesha na sali de ba Christian Sengu PDG letita yebi na beta ba frère Patrice Ngoy Musoko Eloge de Lille oyo président nga wera ayemba frère Patrice Ngoy Musoko azala ka mosali ba Eloge de Lille yakape olongola pinjoli etondi Eric Yula ngai ko mosali ya ba mama wana nganani yakabola yango na banzo yoka boni bongo bolandela mankambo nanga Eloge de Lille non so basalaka ezali contrôler pa la maison mère yo moko yoka banise bula bangati tika ngala linga oka pafa anise bula banga yo mutozalaki na yo kolobate nana commission ngai o defezaleli ya ko defa nini basali yo po yo boyanga
basa eza ebele basa mosusu eza lokola bate tendai tendai nga nalingi yo bande batendai ye kitoko mingi mobali oyo nalingi tobangaka mpo bato bakoyiba yanga na motema nakobanga o babotolanga te itendai maboko banke Jennifer ezali ozo comprendre hein? Oh la reine alobaka te azalaka na ye nazwa te mama wabe biloko ezoya bokomona ye te na mokili ya se elobeli na ye efandeli na ye la reine alobaka te azalaka na ye nazwa. Merci beaucoup Ali Monda. Question Souka. Faire gola mwana ngingi to mwana bandala. Boko misuko luka bana boy boba misusu. Question Souka. Faire gola mwana bandala to yo muto yamba faire gola mwana ngingi to mwana bandala. Yo esko na loba. Muri ba question mususu. Oko tuna nga ba kesa boyte. Pona nini? Tuna nga pona nini? Boba tu mususu pa fa ba uta kuto ba village. Ba koma ba grand prêtre. Suki mutu afanda atana kiseso. Do wana zane mutu te. Do poka ba munuka danger foka ba ka te afanda na Gombe mwana makampani mwana boy non batu musu bafanda na kaluka ba pe ba pale na ba Gombe ndeti ba bela cool fo ebi bela cool mwana madame gentil oui madame gentil Expliquez-moi. madame gentil ebi ete Rien ebi ete nzembo kestela emba ilele madame gentil nanga ba yuma bale question na mo échapper ngai ozo échapper na question na yo na ebisayo répondre ngai yo mo faire gola bien ata mona bandali to mona ngingi question yo na répondre na bi ata no explication te amona ngingi c'est na bien na ko banga nazana nga mwana bandali nga limbunda nani yo za mwana bandali te nga pe na mwana bandali te ngala uta bandali te ba famille na ngande basomba bandako na bandali pona munoko nde ya batu mususu bandako loba bango na bango bana poto basala na bakoke sous le bwangala papa na sous le bwangala o papa mbabwaka petit gelo chege ya sous le bwangala hein ba Dorothée Ferré ba papa chancha ki bwangala ivili yao po ivili yao leki na nga famille na nga ba Alexis yao bandeko na nga baglelo bakoma ba grand poète ba responsable na ninga mabete vous comprenez ba Jean-Pierre Yaou honorable ba famille nanga bata minene bazali mais mingi akoloba ezalaka te mingi nde sous le bwangala ivili Yaou ba boss Alexis Yaou papa Jean-Jacques Bwangala Dorothée Ferré hein donc batu baza ebele Ricky Mondo oyeso papi Masita ba nene de Gaulle Wilo Mondo oyeso ba tuluwa Bianco Lukusa petit mais costaud vous comprenez équipe mobile oyeso lowa ba Montana ka Mumbai Issa Japan la basson full play de London Marcel Yombo les 6 mois de Griffemila hein oyeso batulowa ba Chief Noir Roland Chamba batulowa ba Jean Citela batulowa ba kovola bonza kovola la bonze po bazami bale la bonza na la bonze na Hollande kovola bonza na Belgique ba prêtre Omba Lumumba Jean Citela Bijou Bilomba ezalowa basi ya kitoko babwaka kaoka ba de la forêt babwaka ba grand prêtre ba prêtres mères lokwa bazali na mvama moi ce kitoko bois noir chocolat taika lokola yo asa pe ba mamba danger na Congo aza ba flat aza ba makamuni beleza ina mwana mvama ezalowa petit nanga tabu fatu na banzoyoka bayemba partout top modèle hein ezalowa ni dembo Ani Dembo na Bruxelles na banzoka de la forêt bois. Merci beaucoup très cher internaute comme na Souka donc Guy Becker hein Guy Becker. Merci beaucoup. Merci na Imak Makengo, merci na équipe mobile Congo Mokili télévision. En tout cas merci na baonyo sopi bo bandai ku television na Makengo télévision en tout cas bye. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy carte illimitée Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.